tout na épée peut-être na moment où yazalaki diacre responsable ya paroisse abandaki kosimba bambongo esika oyo akomeli probité en matière de finances parce que yazalaki diacre responsable tokoluka pe tokotuna ba responsable na biso ya ba paroisse o tozali na bango lelo soki bango pe basimbaka mbongo ya lingomba bazali pe probité ou bazali sincère na ndenge bazali kosalela musala na bango. Troisième ou bien dernier point oyo tolingaki tolobela na kati ya émission na biso batata ba maman ezali problème ya recours. Papa Blanchard, papa na biso comptable paroissial à Johannesburg, papa diacre Blanchard alobi likambo ya recours na kati ya émission tolanda nanu parti oyo bongo tokozonga po topesa leçon po tolobaki liboso ete banganga nzambe na biso bayebi lingomba malamu te fo bazwa formation tolobaki tokoloba yango pe kino na suka parce que ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Biso tozali na ba évidence. Tozali na ba preuve ya koloba ete ba papa na biso bazali kotambisa biso mingi. Il faut bazwa formation ya kotambisa biso. Parce que kozala nganga nzambe ezali différent na kozala na éviter électricien, comptable, docteur, administrateur, na éviter ba fonction mususu auto za nango ba infirmier, banan, c'est très différent. C'est-à-dire nganga nzambe il faut zana mutema moko boye ozala nanu nganga nzambe azali lokola professeur. Azali lokola mutoyo ateyaka, c'est-à-dire mutoyo atangisaka. Tango telemi liboso ozande ko tangisa bato ozali ko pesa bato matière wana ekobongo la bango comportement la bango bizali na bango makambo na bango bizaleli nyonso ya mabe tout ça même changement ya ba makambo ebele total na no vidéo oyo ya point ya suka oyo papa na biso alobelaki likambo ya recours ndeto okeko sukela wana parce que makambo ezali ebele oyo papa na biso a déploraki toponi kaka quelques éléments quelques points oyo ezali ko permettre biso to meka kopesa moi éclaircissement régie balancer les biso point ya suite ya irrégularité ndenge nini tokotaki recours pesa 4 na les 5 toujours ba nomination oyo utaki na hiérarchie 4 na les 5 toujours ba nomination oyo utaki na hiérarchie oyo ezalaki ba nomination photo lo bango lelo pas même cabinet reconnaît que les nominations entachées d'irrégularité ba nomination on est au sala sous pas sécure d'ensemble en salamité et pour le quoi tout le monde ba nomination ezalaki entachées na ba irrégularité au bisono stoyebi lelo na kati ba nomination na ba noma batu mususu 15 à 16 ans ya lingomba te bo yibité ya sala kanini na kenda wapi a se retrouver na nomination bato mususu bakoma même ba membre d'église mususu bakoma ba membre d'église mususu mais ba se retrouver na ba nomination wana bato mususu peut 2-3 ans à mon anakate à se retrouver na nomination wana bato mususu to yebi que probité na bango surtout en matière de finances les ali douteuses mutangi na yo koza ba plombe ya ndenge na ndenge mena likambo tata nzambe oyebi elokote finga kochola makambo ebele se retrouva qui na ba nomination ana ce qui fait que bambuta amona ki non il était nécessaire ko na nkamba ko sala recours parce que bato baposa na raté que recours ezali droit reconnu à tout kimbangise à tout organe na kati ya lingomba so se sentir lésé tangi na yo koza ba plombe ya ndenge na ndenge mena likambo tata nzambe oyebi elokote finga kochola makambo ebele se retrouva qui na ba nomination ana ce qui fait que bambuta amona ki non il était nécessaire ko na nkamba ko sala recours parce que bato baposa na raté que recours ezali droit reconnu
à tout kimbangise, à tout organe, nakati ya lingomba, sans se sentir lésé. Lingomba de façon générale se sentait qu'il lésé de tolobi na ba cause ba irrégularité. De balobaki tokende kola kisana mokonzi abole. Ba irrégularité wana ezalaki likambo ya kotelema la signature te parce que mutu moko kotelema signature ya papa te, papa za souverain. Mais ezalaki kolakisa ba irrégularité et que bambuta bazalaki clair ba biso toke papa to lakisa ba irrégularité wana. Soka lobi ba nomination ane leka ekoleka. Tangi na yo koza ba plombe ya ndenge na ndenge. Mina likambo tata Nzambe oyebi eloko te. Finga kochola makambo ebele. Toyebaka ipa toujours kende. Likambo ekozala. Merci batata ba maman. Touti kolanda papa na biso, papa Blanchard, papa Diacre Blanchard, comptable paroissial ya Johannesburg, où azali kosala rôle ya secrétaire en intérim. Alobi bato misusu bayebaka te eke na lingomba na biso droit ya recours ezali. Alobi solo ou bien akosa. Yango nalobaki soit tu opponi vérité, soit tu opponi lokuta. Na lingomba na biso droit ya recours ezali ou bien ezali te. Misusu bakoloba oui droit ya recours ezali. Mais biso tolinga toyebisa bino bo. Selon mikanda ya lingomba, selon mikanda ya lingomba. Selon mikanda ya lingomba. Recours ezalaka kaka na ba lettre ya suspension ou bien ba lettre ya ba sanction nde tosalaka recours na biso. Droit ya recours ezali kaka soki ba pesio etumbu nde ozali na droit ya kosala recours po okende ko justifier innocence na yo par rapport ya sanction oyo lingomba epesi yo. Lingomba na biso esalaka recours te na nomination ya papa. Tokoyekola ou bien tokoyekola te. Koyekola lingomba, tokoyekola lingomba ou bien tokoyekola te. Po soki tolobi yango ete banganga nzambe na biso baza na manke ya nini ya nini ya formation pastorale ou bien formation mingi bayekoli makambo ya lingomba te, batu bakoleka bakoloba ah non makambo ya nzambe ezali non makambo ya nzambe oui ezalaka vocation ezalaka elembo oyo nzambe atiaka kati na biso mais Utangi na yo koza ba plombe ya ndenge na ndenge. Mina likambo tata Nzambe oyebi eloko te. Finga kochola makambo ebele. Toyebaka ipa toujours kende. Likambo ekozala. esengaka orientation. Papa Simon Kimbangu ayekolaki. Bamvola misatu bayekolaki. Kolo Yesu ayekolaki. E biso na yope. Soki tozali na souci ya kotambwisa lingomba esengeli na biso to yekola. Ata okokende nkamba te zwa mikanda ya lingomba ndenge biso totangaka tango nyonso mikanda ya lingomba tanga. Yekola lingomba, yekola kotambwisa biso. Droit ya recours ezalaka te na ba nomination ya mokonzi ya bule. Yango na lukutakanu na mikanda ya lingomba babetela yango sete makasi. Balobi recours ezalaka te parce que nomination ya mokonzi ya bule ezalaka sur le plan spirituel et ba matérialiser yango. Yango mona katango nyonso. Mokonzi ya bule akoki kozwa mutu oyo azalaki kimbangiste te. Apesi responsabilité à nommer yo. Yango monaka mutu mususu akoki kozala. Ba passer o tosali na bango mingi na kati ya lingomba toyebi. Lelo na Kisangani tozali na banganga nzambe mususu bauta ba Congo. Ezali ba mutation oyo batindaka bango. Ba oki kolongola nganga nzambe auti na Mbandaka batindie na Kisangani. Ba oki kolongola nganga nzambe auti na Lubumbashi batindie na Goma. Ba oki kolongola c'est-à-dire permutation wana to mutation wana ezalaka na kati ya lingomba na biso ezali permis.
C'est-à-dire na kati ya lingomba na biso okoki anoke jamais selon mikanda ya lingomba to sala oyo babengaka yango recours. Donc ba recours nyonso oyo bino bosalaki suite ya ba nomination oyo papa salaki ezalaki makambo ezalaki boutique oyo ezalaki frauduleuse kutu de manière frauduleuse parce que na lingomba na biso to sala ka recours te. Papa akoki konome yo même ozalaki mondimi te akomisi yo boye. Papa akoki kolongola yo ozalaki mondimi akomisi yo pasteur tosi toloba makambo wana. Recours ezalaka te na mikanda ya lingomba papa soki anome recours ezalaka te. Oyo ezali lokola tokomi ko créer ba article mususu ya mikanda ya lingomba selon biso. Aletango tokoloba yango ete Afrique du Sud ezali monde à part et ça la makambo na ndenge na bango bazalaka na ba créaka ba nini ba article ya ba décision mususu na ndenge na bango ba créaka ba article ya lukutakano na ndenge na bango. Raison pour laquelle bozali komona tozali na ba difficulté awa na ya makasi na Afrique du Sud parce que banganga nzambe na biso, ça je le dis franchement sans mâcher les mots, banganga nzambe na biso baza na problème, il y a doctrine na biso, il y a éthique na biso, il y a idéologie na biso, il y a coutume na biso, il y a principe et méthode, il y a lingomba na biso. Tango déjà yonganga nzambe ozali koloba ete tozali na tomoni ba nomination ezalaki na irrégularité tout ça. Bongo sikoyo batu oyo baza na cabinet wana. Bongo batu oyo baza na cabinet o bazaki bandimité mais bakotsa bango na cabinet. Oza informé te. Bongo banganga nzambe oyo bazalaki bandimi simple bakomisi bango banganga nzambe mbala moko. C'est-à-dire tolobaki yango batata ba maman makambu oyo esalemaki na batu oyo bakendeki ezalaki de manière frauduleuse parce qu'ils ont voulu ya kokanga ba responsabilité balingaki kotika te bakwesa ba poste oyo bazalaki na yango et biso tozali koloba yango ete insistance ezalaki makasi parce que na problème ya botongi oyo tozali na yango awa soki ba inspecteur bayaki soki ba inspecteur bayaki pour soki bakangi bino soki balongoli bino il faut remise et reprise wana et ça le makana inspection c'est-à-dire ba inspecteur il faut baya ko sala inspection ya makam et sika batu oyo ba monaki ete awa tokokangema ba miyibi awa tokobima ba moins sérieux il faut to sala nyonso makambu oyo papa a signé et resirité yango bomoni na continuité ya makambu oyo bokomona ete dépense ya mbongo esalemaki biso tolobelaka yango ete mbongo ebimaki topesaki na monta batu balobi eza lokuta batu basali boye parce que tozalaki na ba preuve yango tolobaki makambu wana mbongo ebimaki sikoyo papa na biso yo ya ye kolobake mbongo ebimaki batu ba voyageaki 5 personnes et tozwaki mbongo tosimbaki mbongo wana ebimaki est-ce que biso bandimi ya Cape Town toyebi est-ce que tozelaki kaka kite d'ensemble na biso tokata mbongo ya bandimi ya Cape Town po esala boy batata ba maman tosuki awa na émission na biso ya mokomwa lelo makambu ya koloba ezali ebele ndenge to promettre yango tokosala émission spéciale tokobenga tokovisiter tokopesa ba invitation bao bakondima invitation bako répondre makambo bako répondre tokobalancer yango na réalité oyo tozali na yango tokosala ba analyse très approfondie po posa na biso ezali nini posa na biso toyeba touti wapi tokomi wapi pe tozali kokende wapi ba papa na biso bazali na ba responsabilité tokotinde la bino ba invitation pour être to solo na bino oya kondima tokosala na émission oya kondima tokosolola na ye même na nzela ya téléphone et toko conclure na synthèse moko ya analyse spirituelle et très approfondie oyo ko permettre bandimi ba yeba tokomi wapi tozali kokende wapi po epesa biso isusu makasi ya sika ya koyeba kobunda po ete tokoka ko réaliser mission oyo tozali na yango awa na Cape Town ya koloba ete
tosomba esika tosombela tata Simon Kimbangu kiangani esika awa na Cape Town po ete bandimi na ye babanda pe kosambela ndenge bandeko na biso ya Johannesburg bazali kosambela. Ba question ekozala makasi to rassurer bino, ba question ekozala makasi o tobongisi bozala scotché branché na chaîne na bino Africa 21 TV esika nini boko savraka ba analyse spirituelle très approfondie ba nzembo na biso ya lingomba ba message ya papa et mikolo yo pe situation ya mboka pe tozali ko meka ko balancer moi ba image po epesa biso mayele parce que tozali kala na makambo mibale oyo ba papa Simon Kimbangu atikela ki biso lingomba na l'état. Donc soki l'état ezali na mwa mbilinga ndenge mokonza bule tata Simon Kimbangu kiangani asengaki na biso banso toti ya mboka na mabondeli libondeli wana tolandaki yango tozali branché na bandeko na biso oyo bazali kosala na niveau ya nkamba pona koyeba makambo nyonso oyo ezali koleka na niveau ya nkamba et na mboka na biso. Donc bozala branché scotché toujours na chaîne na bino ya Africa 21 TV nde tokutana na bino très prochainement na ba émission oyo tokobongisela bino. Zalina mokolo mboko manso mabomba mimakomo nana awuzali biso na mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wete zalina mokolo mboko manso mabomba mimakomo nana ikula manso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka sobwa nzambe nanse monso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo kasi bwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelwe komeli biso tomoni pamba ela kaya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelwe komeli biso tomoni pamba ela kaya nzambe koleka te inwe salema bondimi basepela inwe salema bondimi basepela kinwe salema bondimi basepela